Kolala kolamuka ezali habitude te. Tango tolamuki tokomi na tongo eloko monene eza kopesa Nzambe merci. Koyebisa kozo gumbamela ye po aza Nzambe malamu. Aza mobateli motomboli abateli yo butu malamu pe tongo etani yango ozokumisa ye parce que Jésus il faut azala référence na yo. Na kolala, na kolamuka, na kotambola, Jésus a la référence na yo. Allez moloto, Jésus ma référence. Soko opprimé, soko dans le désespoir, dans le noir de l'air de bois, les cris des condamnés et des opprimés, Nzamba yoka yango. Soki oza opprimé, soki otia loboko na litama, le Fils de Dieu s'élèvera. Et avec une main qui viendra te sauver et qui viendra te relever. Jésus a toujours référence na biso. Parce que Jésus ayokaka kolela ya bana na ye. Liboso ba circonstances nyonso. Ozali femme battue, ozali femme violée, émission oyo eza cri de cœur. Naye kolela po Nzamba yoka bino. Au mikolo chaque tongo, ba femme seule, ba femme battue, ba femme violée, ba femme abandonnée, bazola musanga na kolela. Pe toucher na lela bino liboso na Nzambe. Jésus a la référence na bino. Naye ko encourager bino te, mais naye ko consoler bino pour nous yebisa bino ke Nzambe azala partage à vie na bino. Nzambe azala référence à vie na bino, aya ko sauver bo moyi na bino, aya ko bandelelo ko sika na bo moyi na bino. Appel bosali chaque tongo bozola musanga etindi ngai na dédié bino émission oyo. Nzambe akotika bino te soki bokomisi référence na ye. Dieu d'Abraham. Souviens-toi de toutes ces femmes abandonnées avec leurs enfants. Toutes ces femmes violées, ridiculisées, maltraitées par ceux qu'ils ont donné leur vie. Souviens-toi de toutes ces femmes qui pleurent, qui sont seules avec leurs enfants. C'est la référence dans l'ordre. Rien ne peut détruire ce que le Seigneur a décidé. La chair et ses désirs ne sauront pas saisir la grâce que Dieu a mis en vous. Aucune circonstance ne peut rester constant devant la main puissante et agissante de Jésus. Jésus, ma référence, il est digne de révérence. Jésus, ma préférence, le sujet de mon espérance. Ma soeur, yo mobile abandonné, yo, atikyo na bana, yo osa maltraité, osa tabassé, battu, violé. Tikete Jésus a la référence à vie na yo. Jésus a la préférence na yo. Bien aimé, émission ndenge na lobby, na ye ko rendre hommage na basi nyonso o baza violé, basi oyo mibali bazo tungisa bango na vie na bango, basi oyo bazo nyokwama, basi oyo bazo luka Nzambe yoka bango, Nzambe yoka kolela na bango. Bana basi oyo ba mama oyo ba ekomisi Nzambe kimelo na bango. Yo ozali mpole pe lobiko ya ba oyo ba mipese pa na yo. Kolo tikete ba mama oyo
ba commission ekimelo ba banga te yo obima o soutenir bango telema liboso bato mabe pelongisa bango Nkolo azala mobateli motomboli na bino. C'est vrai, mingi bobenginga boleli, mais natiki Yesu azala référence na bino. Soki bato mabe batelemeli bino po babebisa bomoi na bino, Nzambe abatela bino abundela bino. Merci Seigneur pour Nzambe malamu. Yesu ozali nkolo mobateli motomboli. Ces derniers temps, basi ebele bazobenganga bazolela. Esalinga pasi. Et nazaki tourmenté. N'allez bien tes journal lelo. Parce que lelo, tellement nalalaka tard. Nalamuka peu tard. Nalamuka kutu avant plus tôt. 5 heures du matin, faut nalamuka. Pour na sala émission, so na sala émission, na lancé, na zongi so na pungi. Au moins ba coup de fil ezo benga babandi kolela mbala moko. Et loko sepe singeza na mama moko abenginga alobi ya tiki kindumba landi matea nanga asala kindumba atiki na bondela Nzambe pona ye. Tala ba témoignage. Mutu azaki na vie ya mabe alobi pasteur na landi yo nazo kokasu kosala kindumba te molimo ezotinaka na benga yo bondela pona nga na tika musala oyo na yamba Yesu. Le na sisi mama muso abenga zolela mama muso azolela bango nyonso tu ba femme seule babalaki mibali balingaki bango mibali baprometaki bango makambo sukali mibali baboti bango babandoni bango na bana yango na sali émission oyo mpona koyebisa bango ke bamama boza bino moko te Nzambe azoka bino bokomisa Nzambe référence na bino mais avant bokomisa Nzambe référence na bino esengeli na bino boyeba na ba oyo nani babali te ba oyo bazana na bandako na bango nazopesa bino conseil oyo ba mama ba jeune fille oyo na bobali te avant ça la choix ya libala il faut okanisa olala okanisa avant ça la choix ya libala il faut yeba mobali oyo azolinga ngai famille na eza wapi famille ne baza ndenge nini papa ne na mama ne baza en vie eza vice versa donc mwana mwasi so mobali azolinga yo mwana mobali pe soki okutani na mwana mwasi olingi ko aborder ye libala eza pour toute une vie babalaka mwasi te lokola jouer lobi soki koki ote sapato changer lobi soki nzulu ko changer non la femme c'est pour toute la vie alors eloko oyo okovana nango vie mobimba il faut zwa temps na yo otala soki ya solo yende bokozala ne vie mobimba et nakopesa bato na babalani te conseil soki eza na place oyo koluka mwasi ya kobala te eza na internet na Facebook na ba réseaux sociaux nyonso komeka kokeluka mwasi ya kobala te na bar komeka kokeluka mwasi ya kobala te na église ekomi nde kutu pire po bandumba sikoyo bakoma koshoke na kati ya baeglise et surtout soki okende église okutana na mwana mwasi ozolinga kobala ye paster azoboya yeba deja ke azalaka likambo ya paster biso leo tozala kokola place ya bien kokutana na mwasi ezali na église mais lokola église ekoma infiltré eza pasi mingi kokutana na mwasi oyo azali malamu yango wana mpona opona mwasi
eloko ya liboso luka oyeba awuti na famille nini, papa ne na mama ne baza ekolo nini, bavivaka ndenge nini, papa ne na mama ne baza en vie, est-ce que bazo continuer toujours libala. Ba question na ba paramètre wana nyonso tout soko otuni yango ozwi nanu réponse te, kowela kokende na libala te, kowela kosala engagement na moto ndenge wana te. Zwa ta na yo kota losambo, sala ba investigation. Bato nyonso baza na mariage bazoluka babima, o baza na mariage te bazoluka bakota na mariage. Et na période de fiançailles, une période où bato bazara vraiment ba hypocrite. Or que période de fiançailles, ils allaient période moko bozo étudiané ba bizaleli, mais ne période où bato bazara vraiment ba vrai hypocrite bangwana. Aliaka mingi ya bombi bizaleli, aza mutakanda bombi bizaleli, l'air yo komona ka mwasi malamu bi aza mobali malamu, obali pas à l'action face benaï. Libala eza pour toute une vie. Et ceux qui bobalani libala liwande ko kabola libala. Lelo na yeko lobela libala te, mais na yeko lobela choix ya libala. Pour mukolo ya lito lobela si libala. Libala ezali institution en Nzambe. Satan en est sengoté parce que la famille c'est une cellule de base d'une église. En réalité, l'église n'est autre qu'une grande famille. 5 familles, 10 familles sont basangani, c'est ça une grande église. Alors Nzamba, Satan commence à dire kobundi samabala et simbate pour l'église, ça n'a pas de problème. Luko e baza na famille nini, luko e ba mwasi pe mobali, koyoka sonité, avant zo engagement na yo. Ce qui après renseignement, oyebi que père ya mobali, aza divorcé 3 fois, aza ivrogne. Komeka ondima mobali wana te. Soki mwasi ozolinga kobala, oyoki ke mama na ya botana ba mibali 4. Komeka kobala mwana mwasi wana te. Parce que ba français balobaka tel fils, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Papa wana za soula. Papa wana azo divorcé 3 fois. Papa mobali no wana ezala makila. Kokanisa teke mobile na yo po abotami na poto, nde makila ya papa na ye o ya botamaki na bulungu to na kikwiti to na lusanga to na kabeya kabwanga ekolande te. Non, non. Dans l'homme c'est l'esprit et le sang. Sokoza SS wana euti na makila baboti. Nazo sabino. À moins que nzamba sa la grâce. Parce que bino bokoma kolula mwasi ne longi, kolula mobali ne longi. Surtout mibali basi lelo soka moni mobali azana mwa voiture à bien, amoni mwa sur la parfait, amoni ala tarabie alolié. Non. Mwasi a bien na mobali a bien za bizaleli. Et ça apparence extérieure te. Nazo peso conseil ko ka sonité soko lingo bala mwasi o salise dicté oyeba soki ayebi ko koma. Oyebi net lelo oyo mabala ya lelo ezana ba risque ebele pour nani, parce que peut-être phone ya libo komana raté bobenga na kauzana temps komate oya ko ka mobali mwasi yo zate fois koma lettre na école pour na bana yebo komate biso toza ba pasteur to kuta na makao mwasi tala kitoko akoma lettre yebo komate ngana sina assistant na libala ezokabwana pour mwasi mobile alobi azoke en Équateur ya pays mwasi alobi Équateur eza na Congo ayebi te ke pays Équateur yali discussion na miso ba camarade mobile alobi okisinga soni libala ekufi pour mwasi aza cultivé te. Mwasi oyo zolingo bala mobile oyo vanda faut tala ba paramètres ya culture na est-ce kaza cultivé. Et puis faux place faux terrain ko balisa mwana place au faut ke ba mingi za poto. Mabala mingi za na poto awa eza mabala ba circonstance. Na répondre mabala ba circonstance. Moi c'est alingane mobilité, eza nango goût à mobilité, mabeti ba calcul. Ya za na rejet, mobile wana za na nationalité. Soki aboti na mobile wana
na sima bana kozwa mokanda. Donc mobali mwasi azota asu bote te, atoza likoshi boye, atoza mutu etengama, atoza mutu ekuba lokola kikwata, akotala likoshi wana te, akotala elongino ekemba lokola Mario kikwata te, mais akotala mokanda. Yango na bi mabala poto ya mabala lokuta ya ba circonstance. Basi mingi baza na mabanda kwa mabala lelo so ezali na Kinshasa, bani babala mibali wana te, mibali wana baza guna bango te. Na répondre, basi mingi baza na banda kwa mabala lelo na poto. Soko zukaka bato wana ozongisi bango na Kinshasa, mwana mwasi wana kokota na ndako wa mobali wana te, baza niveau moko te. Mais loko ni esali bon ba circonstance. Tabalia na singa mulai bakangi. Ngana sina yoka mwana mwasi mo azo sambi pasteur. Mobile nanga na zarene ndako mo na linga kete na tikala jamais ko lingete na otika ko linga ka epete. Aza ba guna ngate. Mais mobile ba circonstance. Na kutana kina na place ko kendete mukande sila yemta yambaki nga. Donc chaque fois soto komi 18h, le fait nazo raisonner que na olala mbet mo na ye et pesa nga malade. Parce que so nazo mukanda na 11h, na 11h30 na kangi bisaka nga na ki. Et moi na mwasi wana mukolo azwa mukanda na ye na 11h, na 11h10 akanga biloka ki. Et azali ko sala nyon surtout alongola bazemi po alingaki na ko bota te zaki libala circonstance. Mabala mingi na poto za mabala circonstance. Mwana mwasi atalibo akomi na 30 ans, mibali bazo mona na te frère wa beta kambunda, malgré ce frère moi za kamno moi gentil kaka yemuta solisaka bake na bango pasteur apamboli libala. Mais ezali baguna ete. Mwana mususu omona aya poto nzela makolo asali effort akomia akomo sala somi mo voiture azali mal éduqué aza instruité, mais moi ça so lande po azana mo mbongo azana mukanda fo babala. Alors mabala bongo comment ba problème ko ni mukolo mwasi pe kozwa mukanda, mwasi akomi indépendant, akomi siko kotala ko eza baguna ete, akomo tala mibali ne wa vanda na ba Afrique atali ebendi ba problème. Poto ezali esika moko basi mingi mibali bazana bango awa baza mibali na bango te eza mabala ya ba circonstance. Soki le même garçon bakutana kina na kini balinga balingana te. Donc poto ezali mabala ya ba circonstance. On imaye po aza français zo mukanda, donc eza mabala ya intérêt. Mabala mingi intérêt. Alors mwana mwasi lokola yo muto ozala perdante ou bien lokola yo muto ofane po bana mibali ba nonaka te. Mwana mwasi soko boti eloka liboso tolo na yo ekiti oza sous jeune fille et désavantagé yo oza susu okomi oza suna ba qualité mobali akolingo lusute yango wana comme yo ozala désavantagé parce que tobeta masolo ya avantage à goal average likolo ya avantage à goal average. Mwana mwasi avolinga mwana mobali il faut tourner bien oyeba famille nini auti tout yo pe mwana mobali avant bala mwana mwasi il faut luko yeba famille nini yo uti mwasi oyo mobali na tindie awa na bana aya obate ya bana baza marié légalement na mobali mais awa amelaka cigarette akotisa mario na ndako wana eza ndako kutu mwana no akokende tia mutu te po bizaleli ya mama wana oyo eza na nzoto olingelinge te eza na makila yo kote pa bana na ye ata mwana wana osali nyonso mpo na ye lokola eza na makila akolanda bizaleli ya mama na bango lokola mama na bango aza na mibale moko aza na Kinshasa moko el Kinshasa moko el poto bazalene na ndako awa mwana wana mpe akolanda bizaleli wana tomoni yango na Manchester, tomoni yango na Birmingham, na Londres, na Paris, na Bruxelles, Canada, États-Unis, Japon, partout bajara bafi wana bazali. Donc lelo oyo avant que ekomelo trop tard babanda kobeta yo obanda kolela ozwa mobali oyo yo lali ayeko yiba sac na yo ayiba carte d'identité na yo ou bien passeport no poa ke nozwa makango ayane na kipoto ayiba carte na yo a banque poa ke no yiba mbongo ayiba ba bende ya sac na yo, c'est-à-dire osali mo choix moko ya mabe pour un vrai mobali ayiba kate un vrai mobali apesa ordre maman pesa ngai carte na ko utiliser 200 300 € pour na likamsongolo. C'est ça un homme.
mais mobali oyo lali ayibi mobali oyo azo se permettre azwa passeport na yo pour que nous sommes moi c'est théâtre ya na ye awa botalaka bana théâtre tout baya poto mabali esimbi te mpo na nini mpo baza bato ya pasi bapropose bango poto atali elenge ya mwasi te azoya nanu mpo amona soki akomi azwi mokanda abandi kokomplike mwana mwasi mpo eza mabala baintérêt mabala bacirconstance même lelo yo longwe poto ke Kinshasa mwana mwasi nyonso olinga yo ata oza no kitoko ta olinga yo ayebi ke ozolongola na pasi mais longola ye sikoyo na pasi komisa ye Kinshasa azwi mokanda akoyoka soni te mpo aboya yo mpo eza mabala bacirconstance alors lelo oyo baseur ebele bazonyokwama bazolela parce que bayokelaki baboti na bango te parce que bayokelaki conscience na bango te parce que basalaki étude d'humilié te lelo yo oza na chance parce que bango bazolela bazalaki na moto akoteya bango makambo te yo oza na chance proverbe 30 na Saint-Hilaire TV aza wana na petit déjeuner tozoparle tozobanda na prière exhortation masolo morale conseil révélation nyonso na tongo avec Saint-Hilaire TV. Alors nalobi ete na Bible soko ke na 1 Samuel 25 1 à 24 mwana mwasi moko na kombo aya Abigail azalaki mwasi malamu mais asalaki choix malamu te aki kobala Nabal mutu mitema mabe Nabal mutu ya mapasi mutu ya pasi mutu ya makambo mabe Nabal akomi konyokola Abigail akomaki azalaki femme battue maltraitée mais akomisaki Jésus sa référence ase référaki na Jésus basi mingi bazo souffrir lelo batikali na bana mibali bakimi bango basi bakomi battu violé maltraité lelo nkolo Yesu a visité bino nkolo Yesu apambola bino nkolo Yesu alongola bino mai na miso nkolo Yesu apakola bino apangosa bino pinzoli parce que peut-être eza erreur elayi bino mais boza bino moko te botala histoire ya Abigail mpe azalaki na mobali méchant Abigail azalaki na mobali makambo makasi mobali akabaka te mais lokola Abigail aselesaki faire te Abigail alobaki eza erreur na nga na se renseignaki te nandimaki Nabal aza makambo mabe muyibi komaltraite nga koyiba toboti ne bana me asipotaka bana te ngai nakozalaka malamu nzambe akovisite ngai mwasi ozala kozala kitoko me soki oyebi kokoma te otanga te oza civilisé te eza pasi mingi mpo na yo ndenge moko na mobali ayebi kotanga te ayebi kokoma te azali mal propre eza na bamibali mosusu aza mal propre asokolaka te akozwa kaka raison ke hiver malili tu eto asokolaka te eza na bamibali mosusu bolimbisa nga banzoto na bango eza na bamalédiction babwakela esolo na nzoto ko mpe basi mosusu epuis basolo wana soko omeki kotia parfum kuta eye lisu makasi alors moto andenge wana kopasaka na ye bane mobimba ti nzambe ayokabola bino eza pasi or na période ya fiançailles okoka oremarke solo wana okoka omona kino moto basolo aboyenga na kolinge te moto bacomportement aboyenga na kolinge te moto aza na bizaleli aboyenga na kolinge te na période ya fiançailles nde eza période ozotidie mobali mpe po etambwama bien il faut otiaka yango na prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Internet nalobaki eza place ya malamu ya kolinga mutu te ngai ma bato oyo akutani na mwasi na internet azwi mpe bakazi asangisi bafamille bakeno bala en tout cas aza malade amoi koza no mopagano ozosala bablage nano okoli te moto akola akutana na mwasi na internet te moto akola okokutana na mwasi na école na église na nzela na bus na moyen de transport na hôpital ba place ya malunga kokutana na basi yango wana na bar je te conseille pas po libala lisano esukaka mpe na lisano
ndenge tonga lisano ebunga pe na lisano. Alléluia. Alors pensez na ngai ezali mingi na baso baza violé, baso baza maltraité, baso bakutana na mibali ba faisait ko rêver bango, lelo basondoli bino na bana bozo se retrouver bino moko, bana mibali wana bakio bala basi mususu, basondoli bino, ba faire ratisser bino ba mibali oyo bazaki peut-être na lisolo na yo, peut-être osala ki confiance au boyi Jean, olingi Pierre, alors nzambe nanga akanisela bino. Nzambe nanga amona bino. Nzambe nanga alongola pinzoli oyo ezolelisa bino. Pe lisusu na websoli ka moko mama. Il faut pas pleurer. Il faut lutter. Boya kokoma koko. Boya ko laisser faire et boya mobali ya sakana na yo. Lelo ekomi soko komi na bana 4 ba mibali sikoya ba jeune ba komi koya po a gérer yo na bana na yo. Ya wana moni lelo bokotisi ba brigand na bandako azobima na mama na mwana parce que bana ana yo mto exposer bango. Ba mama msu ba yebi ko se retenir te. Ba mama msu pe ba na respecter. Yo zui yo na no mama mobimba ozoke nozwa mobali ya âge ya mwana no ya mwasi ya liboso. Pona pasi ya nini? Ozanga pidere, ozanga respect, ata ba démon ngo ba kota ona nzoto. Pona ni oluka mobali ya âge na yote. Mabala ba desayo. Mobali akabwana na mwasi, babota bana 4, yo pe papa bakabwana kala isimba te, bosangani bobota sute boboko la bana. Mobali akufa, yo pe mama mwasi pe mobali akufa, mobali pe mwasi akufa, ba veuve na ba veuve basangani babali. Yo moko ozana ba 50 quelque, ozui elenge ya 30 ans oyoko tia na ndako. Entre toi ozana bana 25 ans. Mais yo koti luna ndako. Et ce qui inceste salami abotisi yo na mwana na yo, foti eza yo mama. Parce que ko protéger mobilité. Zala lokola mama musuto solo ina lobi pasteur ngana otiko balaka sute. Na yebi ke lokola mobali na nga kufi na nte soki na bali na kosala adultère. C'est biblique. Na boy ko lobela mama libala lelo na obetaka lisolo ya kosala choix ya libala. Abigail a nyokwami. Tangango na 1 Samuel 25. Abigail mobile ne nabal moté amabe. Oyebi ndenge nzambe asalaki lokola Abigail akomisaki nzambe référence na ye. Akomisaki nzambe mobateli na ye. Ase confiaki, ase fiaki na nzambe. Parce que ça na ba misu balaka akutana ba camarade amabe. Camarade nyonso to azo kopesa yo mobali yo za déjà na mobile na ndako azo kabelo mobile. Aho memo na lifelo. Camarade nyonso to azo yebso beta nzonzingi yo na ndako ya libala. Azo respecter yo même pas. Abigail a boyaki ba conseil ya ba camarade amabe. Abigail azaki docile pas mobile na ye. Atikalaki reconnaissant na mobile na ye. Mais loko ni Abigail asalaki. Abigail amipesaki na losambo na kosalela nzambe. Abigail amipesaki na losambo na kosalela nzambe. Oyebi ndenge nzambe asali nzambe oyo tinda David. David nana komi roi te. Mais David azokima Saoul. Alors eloko ni salamaki David nzale kangi et David na ba soda na nzale kangi bango ba ke balia biloko epa ya Nabal. Nabal a boyi kopesa biloko. Alors David a eu décision atinda ba soda na ye ba kendo ko boma na Nabal na biloko kolia na basi na biloko nyonso to. Sorry. Moi s'il faut en sagesse, moi s'il faut en mayel. Moi s'il faut en entendement spirituel. Abigail le ayoki biloko wana ayoki ke David na armée ne bazwa ko boma akangi ba meme akangi ba 20 yake à l'encontre na bango ko stopper bango boya te biloko kolia ngo. Apesi David biloko kolia na ba soda ne ba le esili David atali nenga zo servir ye David atali akei na ye nzambe sikoyo abeti Nabal akufi et Abigail akomaki mwasi ya roi David. Ekozala yo mama moko ba mama bengaki nga. Ekozala moko ba mama nano benganga te molandanga ozana souci na motema. Ozoleka pe na ba situation oyo.
mobali akima asondola yo osalaki choix mabe ose retrouver na bana mobali akenda ose retrouver ndako ba charge banini okopesa mbongo akende otonga ndako na Kinshasa ake kobala okopesa mbongo akende otonga ndako asali ambiance atongi ate eloko te mosusu kutu na ndako bosombaki ateki likolo ba makamu ser nanga mama nanga longola ma ya miso Jésus azaka référence na yo Jésus abatela yo Jésus atombola yo kangama na Yesu funda mobali wane pa nzambe simba mabele loba mabele na ngeza yaki ya kotelema yo muto kwesi yango sundola nga nzambe kata likambo oyo nzambe ako permettre pe mobali wana kufia po koma libre atindelo mobali malamu aya bali yo pe boko libala malamu nzambe wana capable asala ngo na Abigail kino tanga ngo Abigail abosanaki na bala komi mwasi ya roi David na beti masolo oyo Jésus a la référence ya moko na moko ya ba sœur nanga ba o bazo benganga ba o bazo lela ba o ba se confier na ngai ba oyo bazo lela nzambe wana za la nzambe na bino Jésus a la référence na bino Jésus a battu la bino Jésus a tombé la bino Jésus a mon bino botika kolela botika komona ke mokile suki boyeba ke nzambe aza monene nzambe o asalaki na Abigail ako sala pepa na yo ako tombola yo ako netola yo ako visiter ndako na yo ako visiter bana na yo parce que Jésus a la référence na yo condition zaka moko Jésus a la référence na yo Jésus a la mobate na yo yango wana ndeko na nga soza na situation wana yemba nzembo na nga tobondela yo nzambe oyo mokeli na likolo yo nzambe oyo kitosalelanga yokelaki olola pe likolo yo nzambe oyo kitosalelanga nzambe na nkembo nzambe na nguya ye osazola obatela nzambe na nkembo nzambe na nguya ye osanzola obatela sala priyo nanga loba nkolo Yesu na mitiki kati na maboko na yo bana oyo yo mtopesi nga mobali oyo yo mtopesaki nga te bezaki shwa na ngai nayebi ke nasalaki mabe nayebi ke ezaki shwa natunaki yo te lelo yakei me visite ngai lokolo visitaki Abigail sala nga grâce lokolo salaki Abigail grâce longola nga pinzoli na miso longola nga mai na miso longola nga na lelaka salaki na koma nesengo sala nga elembo na tatola yo nzambe oyo Sentinelle TV azo prêcher yo nzambe oyo otindi prophète na yo na ngonga o mosali na yo mosakoli na yo le messager proverbe 30:30 pambolanga batela bana nanga longola nga mai na miso tobondeli bona komo na excuse ezalaki émission na biso ya tongo lelo réveil matinal ya mardi lelo nzambe na biso amona bino nzambe na biso abatela bino ezalaki petit déjeuner nasala yango spécialement mpona basi oyo bazolela basi oyo baza na pinzoli na mai na miso nzambe akonsole bino nzambe abatela bino nalingi ete bobenga ngai bobanda koseka nalingi bobenga ngai bokumisa nzambe mpo nzambe apesa bino esengo bamama oyo tolakani tokutana na France en tout cas bozanga te na baplace nyonso na kokende oyo nyonso to alingi kozala na meeting wana abenga nga na kopesa adresse oyo alingi nayamba ye abuke deja ekozala malamu tokutana yo ezala esengo nasepeli mingi bato nyonso bozobenga nga na bandako nyonso tu oyo bozolanda nga kimia na nzambe ezala na bino bana na bino bazala na kimia nzambe apesa bino esengo alongola bino mai ya miso abatela bino atombola bino tongo ya lelo ezala tongo malamu journal lelo ezala journée malamu bisika nyonso bakokende nzambe abatela bino bisika nyonso bana na bino bakokende nzambe abatela bino bao bakokumba
bokende na nzambe bozonga mpe na nzambe baoyo bakotambola na train na bus na voiture nzambe azala conducteur akende na bino azonga na bino tokonetola nzambe tokokumisa ye kimia na yesu ezala epa na bino nyonso to na petit déjeuner ya lelo tolingaki beaucoup plus histoire ya Abigail econsolé yo ser nango ozolela nzambe avisite lokola Abigail. Bonne journée. Bye bye for now. Merci. Ezaki Proverbe 30. Merci, bonne journée. Nzamba batela bino. Merci.